Bonjour, bienvenue chez vous. Vous êtes bien branchés na Katina Rango TV. Pona masolo na biso ya poko ya lelo. Raphaël Ngoma bolobeli na bino na ye vraiment ko beta moi li solo ne to na ba na bino to sala su be émission te zali kaka to zwaka tanto solo la biso na bino. Biso na bino pona ko solo lelo nazalinga moko na réalisation parce que Coco Njoko le James Cameron congolais azali moi musika mais en tout cas, pas d'assistant technique aujourd'hui. Je suis moi-même au four et au moulin. Bote mingi na bato bantu. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand bonjour à notre ami, le James Cameron congolais, que je viens de citer déjà, Coco Njoko. En tout cas, un grand bonjour à toi, Coco Njoko. Bambote mingi na maman Karine, maman Yabakoka. Bambote et belé. Je pense aussi à mon ami Blaise Simbu Monta. Blaise Simbu Monta, quand tu parles de Blaise Simbu Monta, il faut penser à Harlem, en tout cas, un des sénateurs, Yamboka Oyo, Ezali Pebongo, Michel Mungimba, Dekonabiso, Topé Simbote, Tokobo Sanate voisin, et à côté c'est Blanchard. Blanchard, Bambote Nayo, Yangoana de la part de Rango TV. Bandi koba bolingo Blaise Simbu message komi pesa pembote na bana esika bazali bango nyonso na musala toyebike Roko azali pembeni en tout cas Roko l'anglais toyoka kipeke mera sa kushaki ba félicitations et belé na Roko l'anglais. Quand je parle de Roko l'anglais tout le temps, je pense aussi à mon frère Firmin Bondo Balobi Firmin Bondo Mikoloyo ba colère za o matame bon bazo meka me ba kokate ba tata ba mama bandeko ba dongolo miso to pesa binombo tete to pesa mbote na Cyril Modoko ba ibazali ko kamba communauté congolaise moto oyo andi mama na communauté neti na film mbote na yo bolonga ni na to kobosa na ete mama Liza Punga oyo wapi boyebite soko ke na karibu akeyo wapi bandaka na ye moko tata Cyril pe kitina mama Liza pe elandi biso na bakopo elandi biso na basani masolo ezalaka kitoko yaka oliambisi na karibu oyo kelengi mama na ngai kote mususu mawatro mais quand on dit kote mususu mawatro ezali pona bato oyo badongolo misu kote ya badongolo misu nde tobi maweza makasi mingi pamba te musala na bango kosalaka trouble na mokili natangi komba moto. Tu veux? Non, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, mais Ezali, moi, Pilipili, moi, Munga Tochaka, Nakati l'émission. Mais en tout cas, je n'ai pas encore terminé. Je dirais un grand bonjour à mes grands frères. Je pense à Patrick Mangassa. Le vieux Patrick Mangassa, toujours dans Salford. Bambo Tenayo et Yangowana. En tout cas, Mwalimu, sur la liste des grands frères, Mwalimu, Botenayo et Yangowana. Mon grand frère aussi à Bolton, Kisilola, le vieux Kisilola. Mobali abato mamaleki abato Kofiolo Mide, to pesi, mobali abato mamaleki, to pesi pe, mamaleki yemoko bambote e belé. Mbote wana e longwe wana keipe na moninga mususu, ndeko na biso. Elvis Salambi kaka kuna na nini, bobe boto tokobosa na yote pambate, yonde ozali, prêtre na katia Bolton ataba petit ba omeka me totala bango na angele to pesimbote na bojo mwana Bolton to pesimbote na mbala mbala notre ami le grand mécanicien. Un grand bonjour à toi. Quand je pense au mécanicien, je pense aussi à un autre mécanicien et lui il s'appelle Bokoul, un grand bonjour à toi mon bali abatwa nanu haha. Na pesi pembote na Virginie Champagne balobi amela maka na taro mokete. Donc Champagne mela Champagne bandi mayo. Nalobi mama Sylvie pe toujours à côté de sa sœur Sylvie bambote nayo. Quand je pense au Sylvie, je pense à une autre aussi, elle s'appelle voilà, son akanti ba Sylvie dans le bango na lingala parce que boya quand ça sali faute il y a style ou bien faute il y a grand-mère. Quand je pense à Sylvie, je pense à une autre Sylvie aussi, Sylvie Malongi. Sylvie Malongi ndeko na biso akoma mingi na Londres kasi
mwana Manchester zalaka mwana Manchester attaque azonge la biso na tango nyonso nakobosa na te mama Edwige Ondimba balobi mamu nene mamu ne balobi ngamo mokonzi na bango soka nganzami yo chatembe yo boya mère Edwige Aza. Je suis là, je pense à Flavien Gimbi à Londres. Flavien Gimbi, encore bonjour à toi, le petit frère de notre ami Méthode Ngimbi. Méthode Ngimbi, en tout cas, toi aussi, reçois mes salutations. En tout cas, bonne année na bateau. Bazo qui occasion, yako pesa mambote ya bonne année. En tout cas, na pesi mbote na bino banso. Maman pe na kanisi ba maman. Ah ba maman bazé belé hein. Ba maman bazé belé. Ma vie Ilunga, un grand bonjour à toi. Ça, c'est ma soeur, je l'aime tant. En tout cas, je dis un bonjour. Un grand bonjour à toi. En pensant à ces gens-là, ça m'emmène à dire un grand bonjour au pasteur. Au couple pastoral JC Kayumba. En tout cas, un grand bonjour à vous tous. Je dis un grand bonjour à notre ami, mon frère Jean-Claude Kayumba et maman Émilie Kayumba. Je vous salue, Rango TV vous dit un grand bonjour, courage, na mosala nzambe ni mosala yango. Mais quand on pense à mosala basai na nzambe, na kombo sanate Willy Itela, le grand frère Willy Itela, parce que j'étais en train de saluer mes grands frères, mais j'ai un grand frère qui est aussi pasteur en tout cas. Un grand frère qui est pasteur. Ah, mon petit frère Calex, je n'oublie pas, un grand bonjour à toi, pasteur Calex. Il y a beaucoup. Ah, Maurice, du côté de la restauration, un grand bonjour. Il y a aussi Olivier, un pasteur. Mon petit Raph aussi de l'autre côté de Blackburn. Un grand bonjour. Oh, bref, finalement, je vais citer tout le monde. C'est pas facile d'être connu, c'est pas facile de connaître tout le monde. Et c'est vraiment ça. Je pense aux amis. Les amis comme Vivien Bojeka, voilà un grand homme de Manchester aussi. Un ancien de Manchester avec qui on a passé tout le temps. On passe tout le temps de bons moments ensemble. Mon Baliabato, Maman Nelly, j'aimerais bien vous dire un grand bonjour. En tout cas, je vous tiens à cœur tous, en tout cas. Maman Nelly, en tout cas, Bambo Tenayo et Yangwana. Tiem na Gorton. Tiem na Gorton, mon Baliabato ya Mare Matsimba. Les passa, ya Bama passa. Ah, so, Kaotaïn, Bakomana Zomona, déjà, Delphin. Fino Delphin pe bambo tenayo yo vandi kuna na Bolton bambo tenayo yango wana. Voilà. Hey, tango tangi Delphin bosana te nani moninga na yezala kanani. Malala plus le grand taximan de Manchester, le seul et l'unique peut-être de Manchester, le grand taximan et le seul taximan de Manchester, il s'appelle Malala plus Roger Malala. Roger Malala, l'homme de Peacemaker, le grand ami de Adamo Ekula. Adamo Ekula, en tout cas, Bote mingi esiko vandi kuna na Liège. Boulbana bossa na kayo mais rien. Adamo Ekula tarakaka bandal déjà yo. Nga déjà natif de Bandal donc na robosa na moto nyonso ya Bandal te. Voilà. Quand je parle de Bandal, je dis que moi je ne suis pas moi na Bandal nembo kansara. Moi je suis de Bandal. Il y en a qui sont venus à Bandal, mais moi je suis de Bandal, c'est-à-dire je suis né à Bandal. Né à Bandal, de Tobenga Babenga Absoba de Bandal. Voilà. Je pense aussi aux amis de Bandalunga. Il y a Argo Lomanga, un ami de longue date, notre ami Argo Lomanga. Il y a Argo Lomanga, il y a aussi Mertens Ngoma, mon frère. En tout cas, Bambote Nabino, Yango Wana Nalobi, Mama Nenengoma, Bote Nayo. Alda Ngoma, moi ya papa Ngoma, Patricia Ngoma, moi ya papa Ngoma, Nabina yo, Bazali Bele, Anjingo, Mazali na Manchester, Tozali na Rafingoma, Pe Namboka, Kinshasa. Je n'oublie personne, en tout cas, un grand bonjour à toute la famille, Maman Nene, Maman Zolo, Batobi, Bote Mingi na ba, Nanabiso Nyonso, Bote Mingi na ba, Jean-Marc Otenga, et Nazoke Nemosika, Bote Balike Bele. Ah, Sukama, est-ce que la bossani ou la bossani? Mais Yagotier Ngoma, nous avons une pensée vraiment, moi, tristesse, c'est dans la famille, parce que tout à l'heure, moi, Nazor Bela, mais en tout cas, nous tenons tout entre les mains de Dieu pour que moi, Nanabiso, Yannick Ngoma, Akokako se rétablir dans les jours à venir. En tout cas, na pesi ordre na Nzambe Nangai, al tala li kambo ya moi, Nanabiso. Maman Nene Ngoma, un grand bonjour à toi. Priscilla Itangoma Bambote na yo yango wana nazaka na baniesi na banani pe babokilo pe na bosani binote très aigué bote na yo yango wana
Qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Je ne peux pas oublier, je ne peux pas terminer en tout cas à saluer les gens sans oublier mes jumelles, Timba Mousseï et Djouzi Mousseï. En tout cas, Bamapa Sanangai, Bouébi Bango, je dis un grand bonjour à tout le monde. Maman Yabato Yafirme Bondo. Ma petite soeur Sadai. Sadai. Et si Gozali, Bambo Tenayo, en tout cas, Nangai Nabo Saname, Nabo Sanete. Nelly Makangila, na voyage, sur le pays Ozali Wapi, Bambo Tenayo Yamwana, Magui Ballon d'Or, Nene Kapaya. Ba musique Yabato, na Bosa na Rabinote, en tout cas, Mbote Mingi, Nabino, Banso, Bamoussou Totai, Bamonte Agako, Bosa Nate, mes alignes des temps. Voilà. Je suis venu juste parler d'un petit truc. Un petit truc, c'est quoi? Je voudrais vous parler de ceci. Bandegoba Bolingo. Namokili Oyo, Tozali Bisonyo so bato. Tozali Bisonyo so Motona Mutazara na tendance politique naye. Motona Mutazara ne loko yalingaka. Nalingaka chapeau, nalataka chapeau. Nalingaka maneti, nalataka maneti ya muindo, nalingaka maneti, nalataka maneti ya pembe pambate mishiza kusenga pona kotanga. Totalaka yango, totalaka bien, totanga malamu, pour la kotanga ya pene, ezali kosenga te tozala namba, zimboeno, comme ça se dit en Kiyombe, zimboeno. Donc, en Kiyombe, les lunettes, ça s'appelle zimboeno. Sur pour éviter, je vous informe. Fortuna Jean-Marco, ou bien, mon ami, l'autre là, à Kinshasa encore, vous m'approba, donc, cherchez-moi, vous m'approba, dis-lui que Raphaël Ngoma, ton ami de la deuxième année secondaire et troisième année secondaire, dans ces années-là, en tout cas, ne t'a pas oublié. Je ne peux pas oublier mon ami Chico Mawatu de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ah, mais voilà, parce que Bamboula, ni Ali, Bantum, Soupe, Nana, Babotama, qui t'aime, attends, le Barmo, Saranabiso, mais vous barake, vous allez rater, tant que ça, Chico Mawatu, tu auras 0 année, première année primaire, vous allez rater. Mawatru. Ah, fidèle Kinata, le pur petit à Kofi Olomide. Je salue. Transmettre message et pas mon pas ok. Tobo sanité, vieux les gens des avotambola, nandenge nango. Mais, viende ba conflit kokotaka kotakate parce que zone les karabama lobamoko, netike mawatro. Bon, on ne va pas aller dans la polémique, nous Raphaël Ngoma polémique. Tous ces gens-là qui cherchent de polémique contre Ngai, Bozana Koudia. Voilà. Batata mama bandeko to komi na période ya propagande électorale. Et bandi na no teka si période dans to monike et koti ba politicien ba komi moyen te. Tout le monde qui a dernièrement ba candidature et bandi za lo kwa to zotanga mon kwe gana na pesi position te mais ba komi kolobela lobelaye. Ba komi kolobela déjà ba contrepoids. Katumbi lo kwa ya sa pesi position candidat présidentiel. Matata Pogno, candidat présidentiel. Mouzito, candidat présidentiel. L'autre là, comment il s'appelle encore? Le vieux Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle. Bangonyo soit là, komi sikoyo. Et komi, baromo bete là, ba contrepoids. Contrepoids, c'est des autres, hein, à pouvoir. Bateau ya pouvoir, bazali toujours comme. Bon, quand je dis bateau ya pouvoir, moi, je n'ai pas de camp. Moi, je n'ai pas de camp. J'appuie ce qui est bon. Ce qui est mauvais, nous critiquons. Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est de couper ça, bas nouvelle. Mon rôle n'est pas d'appuyer quelqu'un. Je n'appuierai jamais quelqu'un parce que la position aura déjà Liban Namboka, n'a revoté, son ami d'Abino qui n'a revoté mon tutel, donc n'a Kosibino parce que je ne peux pas voter. Voilà. Batata, ba mama, bandeko, match ezali mabe, kati na bato na pouvoir, ba komi kosala ba contrepoids, ba komi koloba déjà que soki, tozelana nongonge pusana, ba robimisa ba, curriculum vitae ya bato oyo bazali ba candidat. C'est-à-dire, bakoloba makambo itali mukwege, bakoloba makambo itali fayulu, bakoloba makambo itali, tous ces gens-là, ils vont citer, ils ont déjà commencé, ba benga, Moïse Katumbi déjà ba benga grec. Yana Sabino, ba politicien boye ba bato ba ngolo bela makambo te. Bato bozo zoba lo bela bino makambo yali bato oyo baza ko ya kosa de ba jalelo. Il faut prendre des gens comme nous. Nous ne ferons pas le djalelo. Nous ne dirons que la vérité. Ce que tu es, on le dira. Mais on le dit. On peut le dire et on le dira si vous voulez qu'on le dise. Mais, bino, bokomi kokone koso bato ba djalelo. Bato bagoya ko kumisa. So ko kumisi Moïse Katumbi okamati o négliger bato mosusu. Bango tout bazali eka Moïse Katumbi ndaza danger.
Ce qu'on a monté Fachi Béton, au commissaire Fachi Béton, et Nicole Bateba, Moussou Baza, 0, parce que Fachi Béton de Soukaramasolo. Bilan, ezala positif, ezala négatif, ezali montona moto akota la positivité na yango na nenga zo komone na yango. Moto moso alobi ah Fachi bilan positif babanda na éducation. Ah éducation tala gratuit tout ça mais bana bazo tanga baba ezate bilan tikali kaka positif malgré que bana ba tanga baba ezate banzete banga tout ça bon wana ezali kaka toujours bilan positif. Na bande ko ba bolingo so la di makambo wana bato ya jalelo mosala bango ata na musique biso congolais tozali kaka na ba jalelo partout même si on parle de musiciens au lieu to kumisa biloko o accompagné ka musique comme je viens de l'entendre d'ailleurs de la bouche d'un jeune de Bandal que je salue qu'il est ici ndiko na sa Bandal le bini. Au lieu de accompagner, babiloko ezako sala que politique ezala, to et bien que to accompagner musique par rapport à makambo ezo sala que musique ezala. Non. Bisosko toza okamata kaka tozo la na makambo ezanga eza éphémère, eza pena na importance moko ya monenete. Siko eloko ni les importance par exemple na politique. Loko ezaka na importance politique na politique yali ke programme ya parti wana ezali nini. Programme ya kawana ezali nini eloko nini basali eloko nini basalite eloko nini bapesa ki promesse pe ba promesse et salami na ba promesse et salamité mais siko yo soko kela quand par exemple ya Fayulu o baka Fayulu asa danger sala bo ben ba to pouvoir ne ba souffraka le plus pourquoi parce que moto aza na pouvoir yé bazo talela yé peuple azana nzala yo zolo ba ke oza danger yo zolo ba ke ba voter mais peuple azana nzala enseignant asa ko gagner soki autant de 1000 francs mais yo zolo bake ba voter yo mais enseignant za ko bake akokina no sika akomina no sika ya voter donc ba fonctionnaire belé ba mbongo ba zwakate ba impayé ezali et pas ne pas allez ce que komina ba période wana bino kaka ba voter yo d'accord on va bien ba propagande nan pe bandité mais awa biso to anticiper ka to bandaka toujours à l'avance alors makambo ezala ke bandi avant et comme que bato bazo mi lobela na bakan na bango bato na bato bakoti na bakan na bango basa ko beta masolo ya orchestre na bango masolo ya orchestre na bango donc ya politique na olo donc c'est-à-dire parti politique na bango na benga en orchestre. Vous imaginez le Congo est dirigé avec ils a dirigé dans 850 donc à peu près 900 toujours que les a 900 partis politiques mais eux ils a peut-être enregistré c'est cause 850 partis politiques. Tshisekedi dit tu as raté le coup avec l'Union sacrée. Il fallait faire quelque chose d'autre. Mais ce n'était pas l'Union sacrée qu'il fallait créer. Tala, Nasuka, Tokomini, Bato, Katumbi, Babendani. Mais Bayaki n'a pas peut-être. Et comme que Boyo Kalane, Boyo Kalaki, Masole, Zaraboye, Bozo Kalate, Komidini, Batomosu, Baromo Bendana, parce que leur patron leur dit nous devons faire ça. Et puis Batomosu va désister parce que Bamoni déjà, Moukoua, Sangamoukou, Ezali, que Moindo. Nzangi déjà aux gradués dirigé par maître par docteur. Je crois qu'il y a pas de ça une classe pour vraiment faut y avoir en classe pas comme un docteur pour diriger par docteur bien. Mais aux gradués mais bah PCO département local là il y a enseignement supérieur et universitaire. Donc ils ont moins problème monnaie parce que dans le monde intellectuel ils ont moins pas si moto yo ngana leki na niveau d'études. Nabi Maël était nabi niveau d'études. C'est-à-dire niveau d'études, et ça le quoi appelle raisonnement ça moi ma casse parce que sujet zali moi aussi. Mais université n'est trop bas mais en apporte tout bien haut. Business que tous les qui n'a pas bande de l'école. Donc l'université ezali école oyo ezali na facilité kolega. Na habité ce que en Afrique pesa la bongo parce que biloko nyonso yalika ko sala ba recherche pe ko kamata ko sala yango na lolenge na yo. Na yango bandeko ba bolingo bato ba ebanso bazali na kati ya université ezali te que pour y azali moins gradé bon on parle de grade académique de titre académique quoi so azala titre académique ya seko le kayo olo bate ye akoki ko diriger batoté non et non ce n'est pas ça la capacité de diriger dépend de la personne dépend du niveau de l'intelligence comment il conçoit les choses. Quand il conçoit quelque chose, comment on peut se taper une équipe, mais il faut la yomoropé concepteur.
Le concepteur, c'est le professeur. Le concepteur, c'est le directeur. Le concepteur, c'est le ministre. Donc, à la conception, à ça, c'est équipe naïe, à bongi, c'est équipe naïe. Pe baza ko diriger misala na lolenge moko ya bien. Ba tata maman bandeko. Nangaki na betala no lisola politique kaka po pour koyeba te mikolo oyo ezali te bato bakomi na pa étape oyo politique ba propagande e makasi. Mais tozalaka toujours na problème on a Congo le sako bebisa politique ya Congo ezali nini. To kaka na ba chaîne mosusu na kaka nzembo moka motema pasi bana ya bunagana e. Biso beto za toujours na motema pasi na bana ya Ituri na bana ya soki ya bunagana na bana ya bamboka nyonso tu wana oyo esika wapi na est mobimba et pas wapi guerre ezali. Motema pasi guerre eza kosila te guerre bazolo bakaka bazolo wa mais to komi na problème monene na politique ba makamba zone tampon. Zone tampon ezoko bimisa ba problème, je crois que c'est la zone tampon qui sera le sujet le plus important. Oyo eko créer ba problème na mboka Congo. Parce que zone tampon ono bazolo bake ba congolais ba kota kati na yango te. Bas FRDC bazala na yango te, bazala kuna te. Kaka MONUSCO na ba rebelle topé MONUSCO na EAC, c'est-à-dire armée étrangère oyeye ko salisa East Africa soki ni wana oyo baye ko salisa biso pona ko dégager ba rebelle. Mais tozo komona bato nyonso ba parti nyonso surtout l'opposition commence à interpréter cela comme étant une bonne partie. Il y a déroulement, il y a confirmation, il y a balkanisation, je voulais dire. Confirmation et balkanisation, c'est-à-dire tango batwana bazo zalawana bisoto zalate pona nini mboka na bisoto zalate na zone tampon tout kaka oni na ba étranger na ba ougandais ba burundais ba nani non. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Donc, ba Congolais, baza d'accord dans ma camborate. Bato baza kozoba carte électorale. Carte électorale. Et comme il a mon kozoba carte électorale, bato mingi bazo se faire un relais. Bato ba parti presque tout baza. Mais ce qu'on qui que PPRD, o ezali parti monene ya opposition, balobite, bato na bango bazwate. Et là konini eko salema bandeko ba bolingo. Ezali matata. Ezali passe. Totala tolanda. Parce que c'est ni wana ezali un peu contesté na, quand il y a opposition, il y a PPR2. Peba to monaki dernièrement Mukwege na Matata Pogno et l'autre, notre ami, comment il s'appelle encore? Mukwege, Martin Fayulu, Matata Pogno, basala ki disanga, basala ki communiquer moko ensemble, un communiqué d'ensemble pour dire que biso tozali d'accord nani ni wana te tozali d'accord toko s'enrôler mais il faut to kamata to changer seni wana parce que seni wana ezali un peu trop tshisekediste. Ça c'est leur façon de penser. Mais si ko nanga mba pepe de babite bango bako s'enrôler te et là qu'on ni ko salima parti à monene azali pe na ba partisan na ye aboya ko s'enrôler. Et de l'autre côté, le pouvoir s'organise à sa façon. Nabamboka oyo bako s'enrôler, to moni got nani bato une équipe ya bato ya diaspora, ba beti tango balbi ke biso kaka fachi beton. Voilà. Donc quand azako s'organiser na ndenge na mais bato mbongo bazako yebana. Ba beti tango babi ke diaspora mobimba ba voter na bango fachi beton. Mais quand on parle de diaspora mobimba, motomoso tuna yi bango question bongo baboke ti wa yamba bi mais non baboke ti wa les alaki kaka pona bazo ba mikanda pona makamna bango mais non ce n'est pas ça le problème mais ezali kaka ba critique ezalaka na kan nyonso soki bato babi gauche bino bobi droite so ba pesi bino na droite bino pesi bino na gauche donc c'est toujours ça. Voilà le problème ya Congo. Nungu ezali epai na est bato bazali ko kufa Kagame azako tia matata toujours Kagame toujours Bunagana ezali kaka na kokenda toleka 400 jours n'était soto commune à combien de jours. Voilà. Le temps de vérifier, on vérifiera. Si koyo bato ba réfugiés ba komi belé et pas na biso kuna na est. Et là konini na Ituri ba biso mama moko oyo azali bongo na 146 ans en tout cas otama na 1800 et quelques et sali plaisir na
WhatsApp, Facebook, partout. Photo na ye ezali kotambola mama ya Ituri, tata ya Ituri yazali vraiment tata mokolo na botami na ba 1875. En tout cas, tanga bambula ezali likamba kosaka nango te to tombeli mibu ebele. En tout cas, nzamba garde lisusu mwa mingi po to luka koyeba eloko nini ezali na sima ya secret wana ke moto azala kovanda na bambula ebele. Biso ba jeune tozo kufa pamba mais en tout cas mais par contre, surtout tali bato ba vivre na ba jamba, bato ba liaka mingi matiti ba légumes, bazali vraiment se conserver mingi. Na Ituri, société civile indignée après l'assassinat d'un médecin directeur ya hôpital d'Aoumba. Ya hôpital ya Aoumba ba assassinat médecin directeur. Teni Mukwege a condamné attentat ya Kasindi et a plaidé pour une réaction forte, il y a l'État. Il y a 3 autres messages, la présidence nous coûte 900 hôpitaux et 150 lits par an. Voilà. Attentat à la Gombe, à Kasindi, Ouganda a annoncé qu'Azwa en charge Nabanini. Mandekaba bolingo yoka magamba soni. Nakasindi kuna Ouganda le biazo en charge ba réfugiés topé gratuitement ba blessé on a plutôt. Bombe yango et utaki wapi nani azali responsable na yango est-ce que bato ba réclamer yango to ki na noté. Beni na Beni coalition ya FRDC UPDF ezako déjouer attaque ya ba ADF na centre ya Kainama. Voilà. Voici les quelques nouvelles tulingatoro ba pona makambo Italie na est kuna. En tout cas, total, moi, Makamango, attentat à Kasindi, armée pointe le mouvement terroriste islamique ADF-MTM. Donc, ADF, MTM, Salaki, attentat, wana, Oizali, Bongo, Kuna, Nini. Voilà, attentat à Kasindi, MONUSCO par le bic et Azako apporté aide, n'a pris et pris en charge, il y a pas blessé. Voilà. MONUSCO, on veut tout le baraba, qui n'a pas pena, par contre, qui n'a pas mais, de éviter vraiment ceux qui, vraiment, un jour, MONUSCO, on va Nyaragongo plutôt, plusieurs femmes abusées sexuellement dans le camp des déplacés pour les vivre. Voilà. Attentat à Kasindi, en tout cas, Masolo et Solo Bamingi, Félix Sekeli parle au bité, Azo rassuré que ba coupable, ba kozala arrêté, peut juger et puni sévèrement. Makambo Tolbarana Congo et ça la marapena na passi, ba coupable bazala arrêté, bazala puni. Ezala miibi, ezala bato ya coupable ya makambo ma taliger oyo penza tozala na posate esala mapena ndengwana bande ko baboningo tokomi bonko kende mingi na suka ya émission na biso pona ko sukisa na bino te congolais nyonso tozala na esprit moko tozala na bon moko tozala biso baso na makanisi esika moko toloba te biso tozaiba na Congo lokwa toliba na Congo biso baso to zala simaya évidemment to ko salisa gouvernement soki to lingi unité nationale photo zala simaya gouvernement oui mais quand il faut critiquer on va critiquer quand il y a du mal il y a du mal il y a du bon on dira du bon mais en tout cas jusque là to lobike batonio so base les longo mais toko soki sana masolo ya ba prophétie ah mboka Congo ba pasteur mais bah pasteur Manchester n'a aucune prophétie na binote. Attends, la prophète était. Hein? Nous n'avons pas encore entendu une prophétie à Manchester. Que va-t-il se passer? Prophète mon kolobi que elle tatou. Joël tatolobi que ba élection est kozalate. Nzamba le bélier. Nzambe moko kwa wana lobaki a yebisi mwasi mususu ya prophétesse alobi na yeke. En tout cas, Moussa ila Nzambe palbite moto moko akovana na pouvoir balakisi Fachi Béton akovana na pouvoir. Prophète Moussous Salobi, ba élection et causale. C'est-à-dire contradiction na ba prophète. Est-ce que ça dit contradiction et Nzambe to na ba faux prophète mingi. Ça c'est le problème. To komi ko kene na ba point moko to bake, il y a parmi les prophètes des faux prophètes. Et en plus au Congo quand on devient prophète, ils ont kaka. Na ba pasteur ko to ba no marabango comme ba pasteur. To muninga na ye a intronisé ya ba commissaire ka pasteur. Et pas wapiango na Bible yo pasteur mususu intronisé na yebite bon que la boye psanga. D'ailleurs je poserai la question
au prochain pasteur que je recevrai. Sinon, déjà, pasteur me dit, oh, il va déjà que tout ça, l'émission, tout ça, là, à ce propos. Donc, comme il y a encore un souka, prophète, prophétie, nabino, tout ça, les yango. Prophétie, pe na Los Angeles, qui ekozinda. En tout cas, yango wana, moni kuna, to moni pe bambula makasi na Los Angeles, kuna, ezali ko nginda, ko beta bambula, et beti na États-Unis, kuna, et sika o balbaki te, risque ezali zinda, mais soko tali ko zinda ya marque wana. Yango pe pesa ba Congolais, moi makasi ya kolobate, tala bolobaka ke Congo, Kinshasa ezo zinda, mais tala ba poto pe nenge zindaka. Parce que tout le monde va Paris zindaki, va Belgique zindaka, partout zindaka nango. Mais à ne pas comparer, ba autant que zinda ezali na ba suivi, mais biso soke zindi, est-ce que suivi ezalaka? Si c'est que dit, Monsieur le Président, question ya wana totuni. Bato jale lo bozo makambango, boye bisaka pe ba konzike, eloko nini cause ya ba inondation, cause ya ba érosion na mboka na biso ezalaka nini? Tala lelo yo, Jantiningo Binalbite Balongoli Congo na le pays le plus sale du monde, Balongoli a commis sur combien? 40e. Tozalaki le plus sale, mais Tolongo, tu commis sur 70e, 80e. Bon, ça c'est vraiment le Congo. Ça se passe comme ça. C'est pas ça Batata mama bandeko. Awa, namboka Manchester. Tobo sala kite, mais to lobby, to pesimbote, na bae banso bavandi kati namboka. Mais je citerai Vicky Bonjeka et Guibo Charmolongo. Un grand bonjour à vous. Je ne peux pas oublier tous les amis, tout, en tout cas sans exception, de Manchester, Bush Bouchiri. Un grand bonjour à toi. Merci, au revoir. Vos suggestions, Ezali, les bienvenus. Pouya, Tosolola, Tosala l'émission. Kalate, toujours ça l'émission, mon sur carré là, pour nous aider bateau, na makambo, ma taliba cancer, ma taliba hypertension. En tout cas, on va faire une émission avec Freddy Wanga ce mois de janvier. D'ici la fin du mois, une belle émission. Et vous allez bon la télévision, mon aîné, vous allez la réalisation. Il y a Ndeko Kokonjoko, Zidane Fikula. En tout cas, un grand bonjour à toi aussi, Zidane. Peut-être pendant ce temps, à la vacances, dans Ngamboya, Luxembourg, de principe, maman, on a bambote, na petite nabiso, Chloé. Bote mingi, nabino, banso, bolanda, kingai, oiwa, kolandangai. En tout cas, un grand bonjour à vous tous. Papi Sami, bonjour. Lopez Sami, prêtre. Aimé Kanda, un grand bonjour à toi. Je n'ai pas oublié quelqu'un. José Nia Bandala Solo. Un grand bonjour à toi aussi. Patata, ba mama bandeko. Tikete Nzambe Apambolabino. Tolobi Peto Sukisi, Rango TV. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et au revoir.